balandi nyonso ya Nushka TV na babi Nushka TV nde makambo Nushka TV nde ba vérité Nushka TV nde pesa bino makambo ya bien lelo to na conférence de presse ya Coquette Sasa na onyoso tout balobaki pona ye na onyoso tout mokili et traitaki Coquette Sasa lelo azana conférence de presse awa place tozali awa na Kasavubu biso toyo la bino vérité biso mission na biso ezalaka sur vérité yango wana tozo tambola bandeko baloba Coquette Sasa lelo abi akoloba biso na Nushka TV tozalaka au milieu du village biso to côté la tête tozalaka porter biso loba kaka bosolo yango pe lelo toyo bisa bino bosolo nini oyo Coquette Sasa abombela ki bino bana poto bana partout dans le monde o bino ndeko bolingaka mingi na kombo ya Airlove Air bolingo babi bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement na Nushka TV bozala jamais déçu. Tozotambola avec Montréal, Christian Ngoyi Kabila, babi Christian Ngoyi Kabila mobile mora mulai. Babi bomanza molonga biso ana Nushka TV, totambola kaka nezala avec mon réalisateur Tobanda. Ngana robarara na bino ba konzina biso fumo ebake mokonzalia kanyama lito imoko te. Voilà. Donc mokonzalia kanyama lito imoko te. Je pense que tout finama ki biso nyonso. Voire même oh yangai moko ba misusu to komanaka mais j'étais surpris tant ndeko ngai moko likambo moko boye bimi bango pe bazaki na kati ya kokomela voir même ngai que non Coquette moyibi et tout chaque ngai silence oh ya Coquette tant misusu bato ba yeba itina côté c'est pour cela lelo on est tous aboyi biso nyonso pe tozo yoka oh likambo biso na temps surtout ebagité voilà et maintenant lelo oyo toujours capé verso oya Coquette pour permettre biso pe tant surtout biye ba kopesa nani raison na makambo donc soki ezaki maman Mélanie to pesi raison soki pesa ki Coquette to condamner pe Coquette donc voilà na mkusilo na kolba tia Coquette te ngana fanda kanda ko na Coquette te biso nyonso toyoka ki yango ke no Coquette ezaki maladi et maintenant toyoka awa nini o Coquette akoloba à propos ya makambo nyonso lekaki soki pe biloko ezali soki pe biloko ezate ngai na bino tozoyoka te eza bien boye parce que artiste a se défendre parce que réputation baby moi makasi lelo toyeba soki ye mutazana to azana raison donc yango eloko bina oto yelia moni parce que jusque les aki koto balobi mais solution penza ezalaki te ya koyeba vérité za wapi donc yango lelo tokutani awa poto yeba vérité et bombami wapi parce que aza sali il y a quelque chose aux oiseaux bébé sa vie artistique ndeko na ngai mais na moni bato mususu ba omo traité bato maboke bato finga bino bato maboke bato boye et ça bino boni te bato maboke ba bato ka pamba te boye to viva bien ya to viva pe bien to zape bato na kati ya société to vivande bato ba vivara to zarape bien ndenge bato mususu pe basunga biso pe to sunga bato vous comprenez eza na bato baedaka biso eza na biso pe oyo toyedaka bato tozalaka na bango donc ngai lelo na koloba ata batraite biso toza mabe ata batraite biso toza ndenge nini lilala moko ya kopola ebebisa malala nyonso bacomédien déjà réputation ebeba yaya réputation ezalaka so malonga te mais toa bato roi bango toa mpe bandeko na bango donc nde balinga bandeko na bango baza nde pe biso oza na bango parce que omoni combine to salaka ke bango batalaka biso to sepelisaka bango eza famille déjà ya de famille ndeko na ngai ya Mathieu yo to kutana na oza journaliste nga na comédien mais to kutana na ba place moko boy to kutana place moko boy Mathieu zawa to vandi pe place moko parce que c'est la famille bango pe batala biso le babenga biso nde nini boni oza bien position c'est la famille vous comprenez donc va tenir ndeko na bango rigueur te tozela Coquette aya ba question nyonso to reposer nani Coquette nde muta koyebisa biso ke tala bandaki boye esukelaki boye elo to senga biso mona foto za na bolingo vous comprenez
parce que yo koloba ke ye loko afinga biso toke te mais bandeko msupe ba ok na bango omoni bandeko wana pe oyo bazaka na posa na biso oyo bafingaka biso oyo basalaka boye ngai elo na kosenga bango tozaka famille déjà soko oyoki ndeko no na mabe approche ndeko na yo solola na ndeko na yo avata mosusu oloba ta mosusu message moko boye omoni vraiment eza vraiment bien te mais nayebi ke nzambe aosungeleka bien réputation ndeko ebebaki awa je crois komeka korattrape yango bato baocomprendre ezalaki ndeni esukeli ndeni voilà beaucoup toza bongo na président Hervé Messi. Bonjour président. Bonjour Erlov. Président, tout le monde a qui réputation ya ndeko na bino toquette ça c'est ça qui sali pe jusqu'à maintenant et ça toujours sali. Mais à bengi biso le long la conférence de presse tout moni bino belé ba ndeko na ye boye ko soutenir ye. Voilà. Comme Nino yo à propos likamwana Nino yo au garda qui comme un peu silence ou bien conseil Nino luka ki ndeko na yo kopesa ndeko na à propos ya makambo yo balobela ki. En tout cas, tant programme est comme d'abord, on a joué qui téléphone, j'ai écrit des messages à ma sœur, je dis courage, n'a pas que les noms sont comme là. En tout cas, Dieu même sait et prend courage parce qu'elle était malade. Donc, on a fait ce qu'il y a courage et belé d'abord. Je savais, avant de parler quelque chose aux médias, il faut analyser les choses. Ce qu'on analyse, c'est qu'il y a un fingate. Et puis, il y a des gens qui ont été je dis que ce problème est bimi, qui gauche, qui droite. Mais il y a plein de gens qui fingi n'importe quoi à cause de la coquette, fingi moyibi, yibi biloko, de façon nyonso. Loko la coquette na loba qui te sache que moi je t'ai dans baki na tika la koloba mabe mon côté na kofinga ni ngambu ya mama mina ba veuve wana ni côté ya coquette. Je vais analyser d'abord si mon coquette au sala droit de réponse là peut-être on peut parler parce que je vais pas lobby de toyer batté vérité zawapi lokuta pe zawapi. Mais jusqu'à présent on a lobby mais on est ici pour nous soutenir par rapport à Koyoka Oyoye, à l'ingalo, la population, na ba fan nyonso, na ba internautes nyonso, de tout ça à Toyoka Oya Koloba parce que ce qui a lobby pété réputation ba sombarangote, réputation ya mutu ezara toujours salut, ceux qui déjà ba lobby mabe mutu obongisango ozalati. Mais réputation na bino ba comédien à chaque fois ezala toujours sali. Mais toujours sali en opezo zala kaka tout autour ya bino moko, emsu bande ko na bino mo ba comédien. De batu moko bozaka na confiance na bango nde baluka ko salir bino à propos eloko mayele nino bino moko ba teke ba comédien bozwa à propos ba biloko ezokomela bino parce que bozala toujours sali tous en desko mayele quand le but tous mayele parce que ba information mususu e comme bandeko na biso poto na baloba biloba c'est nous-mêmes biso monde to pesa ba information ana biso monde to pesa ba information ana vous comprenez donc il faut tout ça là keba na bandeko mususu tous ont des gars maïles, tous ont des réserves à Maramoussu ya Roloba. Ceux qui te commis Roloba n'importe quoi, que tu m'as bandé konabino, côté ka vie privée à bandé konabino, na Maramoussu ya le couteau ba pesa ka bango, bisonyo soto yebi en Maramoussu comme la batapo, on va y avoir Roloba biloba ba médias ça n'envoie le couteau, il y a sur les arrêtés. En tout cas, je sais bien que na oi comme le bisoto zoaka maïle parce que nous sommes battus, tous a battu. Rien à dire au Sarani voilà. Aminata son père. Merci beaucoup. Oui, Aminata a raison. Oui. Mais Komaki, Baloba quitté, Baya quitté. Allez, si vous avez commis, Boya vous soutenir Bofinga quitte. Bofinga quitte. Voilà. Tous en a clair. Pas problème, Boya raté. S'il vous plaît, papa. Boya raté, voilà. C'est ça. Donc, mon gars, la radio, on va soutenir. On va soutenir raté. Bino va soutenir raté. Ça va tous aussi. On va finir mi makasi. On va finir mi pona. Te pona tu kozanga na bona. Na boy. Ko kemsa lo yenyo to kemsanga. O kemsanga. O kemsanga ndeni. Apa mpendela ko kemsanga ni. O kemsanga ni. Omani kovo fi papa ko na presente pour sortir o na kati. Na li na bilonyo la yebite na boyi. Na bona kate. Sima. Bosaka sima. Kata. Ado tira boto so match ça calme. Merci beaucoup bino mo boto mona kaka. Bandeko ba comédien baza ko tomboka parce que il y a des gens
il y a des bateaux, il y a des chaînes sous oyo. Tant qu'on est quoi ça un problème, bah le quitter quoi prochaine déco. Faut comprendre bah que silica sous bandeko bazo silica, baza à mon raison, ne on a pas un problème. Yokin même sous auquel personne va y qui ko soutenir ne on a bango. Mais tant comme le jour il y a conférence de presse. Batou baye ebele yango moni ba misusu atomboka pe babenga batu baza un peu limité mais tu comprends te batu bakomi ebele biso Nushka TV tozalaki invité pe tozana invitation na biso ba respecter ki biso parce que biso tozalaki toujours au milieu du village to bako kotela ni mama Mélanie ni makoko to bako loba kaka o esengelaki koloba yango wana lelo à l'aise yango wana po ebele batondi awa tomona kapena makambo ngo ebele bafingaki pe baza osala mia lotanga moko bo bafingaki so tina mo pete pourtant toza bomoko na bomoko wana o ma tant toza bomoko foto la saki bomoko so bino bokenga bofingi alelo boya bozu ba image botina ba chaîne na bino esimba te po soki eloko na samite ba ki correct aloba pe lo monte wana to non azana droite ana droite so ba fait invitation to za droite oui toponaki oyo eza matanga te oyo mutu nyonso to yakazwi oyo eza likambo aza deya na liste ya bato na ye mpe ya coupage apa mosala soki tobebisa te tokolanda mutu moko te soki oza na eloko otembi bimelaka na yo na place ke bametre non ata oye mpo na coupage te chaîne na yo ekokota eloko te chaîne oyo ekokota elema oyo eza oyo baodefendre conquête c'est tout on va assister même la conférence de presse jamais biso nyonso tokendaka na oya to tokendaka wobi koyamba micro na biso c'est normal to songo mabete même ata Kofi Olomide JB Wera bato nyonso tomonaka soko sa conférence de presse na ye ataka te à la portée de tout le monde yeba na ya moni que non akosala ngona na ba chaîne oya sepeli ya sala. Pour quelle raison pour la chaîne non pas pour quelle raison est que même président de la République soko sa conférence de presse na ye à pointer la chaîne, c'est ça. Bon, sélection est ça qui ont ndengeni. Ils ont dépendre de la question faut tout naïe. Hein? On a l'invitation. Question faut tout naïe. Pourquoi ça liango? Ça va, merci beaucoup. Vous comprenez? Pour exemple, la bande mususu, musala to sala ngo, to lunga to so ba information na source. Les bande mususu ya biso na zape confrère na bino, c'est que bande mususu makamu ya kokete bazwa kiango na ndenge mususu. Omoni mokonzambo kalia kanyama matoi mibale. Vous comprenez? Tant boyoki ya mama Mélanie faut luka boyoki ya coquette. Mais ça bande ko mususu ba chroniqueuse ba kiza coquette sans que ba yoka coquette. Na pona sala ba émission ngai na no benga coquette. Na yoka coquette dossier za boeza ndenge les andeni coquette expliquer nga. Ndena yako sala ba émission. Mais ba mususu ba sala ba émission pona coquette ba doit que information na source. Vous avez besoin d'informations dans la source. Les camps kiza coquette. Alors, ça a raison quand même. Hein? Mais mes conférences à ça là, il faut battre une vraie vérité, vraie version. Vous avez une image. Vous avez une image. Vous avez une image. Vous avez une image. Première fois, vous avez une image dans la chaîne. Vous avez une image dans la chaîne. Vous avez une image dans la chaîne. Vous avez une sur place. Non, vous avez une image dans la chaîne. Vous avez assisté à une image. Je ne sais pas si dans salon maintenant sur. Vous avez une image. Vous avez une image. Ndeti na chaîne ngana tia cacheté bozo la même image na tia ngana cacheté bozo la même image ce que là pour Olobi non comment la rose a contre yeto pour yé tandis que la personne oza coquette ça yé a sepeli à ça la émission conférence de presse na ba chaîne oya pointé et ça normal même président de la République ton ministre, ton premier ministre, ton nani, ton musicien, sera sa conférence de presse à Pointe-à-Raba chaîne. Mais n'oublie pas que c'est Azam Moutabatunion. Bon, conférence à Moutabatunion sauté. Mais ouais, président de la République, Azam Moutabatunion. Président de la majorité de l'opposition. Ouais. La conférence de presse. Bonnet chaîne. Chaîne. Chaîne nini. Na habité. Il y a chaîne opposition à Rani, na habité. Yom to yeb sangat. Chaîne opposition et ça net chaîne nini. Pour défendre tes pour nos invitations, il y a les autres bazuités.
Au bon président de la République en opposition, Félix en opposition. TVS, les chaînes en opposition. Alors, à la conférence de presse, on a habité non à Talaté. Je n'entends pas répondre. Voilà, merci alors. Je n'entends pas répondre. Les journalistes vont finir kabiso trop. Attends le président Moukié, va comme ça on nene internet. Alors, bisonet nga. Journaliste monte tout mon téléphone bien la téléphone que y a aussi émission pour rien ngati. Voilà c'est comme guerre ma casse. Esani, surtout ba taboki. Surtout ça la théâtre. Non, on va passer sur la TV, on a manqué mon collègue, non, on va passer. Mais le quoi, c'est un journaliste, moi je m'en fous, moi. Moi, journaliste, moi, je suis un sapin, on les ratés, ma fille, on a fini. Oh, les journalistes, on les ratés, on a fini. C'est ça, toi, tu places ton ghetto, je m'en fous, moi. N'a attendez qu'à bomber, n'a on tire dans la tendresse. Tandis qu'à bomber, n'a pas est-ce que dans la tendresse? N'a attendez pas, on n'a pas respecté, on a tous respecté. Tu vas me se placer, tu vas te soigner. Oui, si, ma journaliste, va dire qu'on va finir biso. Quand tu mouilles, quand tu as passe, journaliste ni la tombe la musapina avec était quand tu es problème et yaka et goleka boyete ouais qui peut que image était assez justifié bon ça même mission oh bon qui bon tout quel analyse ya mabe si on le ba kutu kutu bo ça image donc c'est par invitation. C'est par invitation. C'est invitation et simbité tout le monde qui va passer mutuma kase toi nilam. Est-ce que conférence de presse aussi héros et salam? Et ça m'a sauté. So simbité toi nilam. Wana ce que to benga na bato baza ba invitation to luka place yoyo. So to na liste déjà to luki to tie to kabola image wana bango te. Merci beaucoup. Trop c'est trop, ba fingi biso trop. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, comme vous le savez toutes et tous, nous nous sommes réunis ici pour cette conférence de presse, bien sûr organisée par l'artiste Coquette. Je parle bien sûr en son nom si vous voulez. Dans 2 petites secondes, elle sera avec nous pour discuter avec vous, la presse. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un grand plaisir bien sûr de voir si nombreux. Vous nous avez suivis de l'autre côté et ici aussi. Alors un grand merci au nom de l'artiste. Alors, Tozana Sengo Makasi, Yagoyamba Bino Nyonso Presse Oboye. Pour nous avoir éclaircissement et information, merci à la chaîne Nyonso. Il y a télévision Eza Awa. Dans 2 petites secondes, nous avons un artiste Coquette, Azoya, Nabengi s'il vous plaît. Tout le monde a Coquette. Alors, madame, messieurs, pour vous, l'artiste Coquette, aujourd'hui, on est Léon Joléo. Tu reçois bonnes informations, tu sais ce qui s'est passé et qui a fait quoi et qui devait faire quoi. Tu reçois Lélo avec l'artiste Coquette. Madame, messieurs, pour vous, Coquette, merci.
merci beaucoup. Je pense que vous avez compris l'arrivée de l'artiste Coquette, que vous avez attendu bien sûr. Merci de votre patience. Hein. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, nous voulons bien sûr discuter avec vous au sujet de Coquette Moïbi. Moïbi Yanini, la question se pose. Tu as information tout à l'heure. Nayemoko Awa, Toyeba ce qui s'est passé. Et il y a Salaginini, Falaga Salanini, et puis Nana Salaginini. Alors, sans plus tarder, je pense que liste à ma question, Isali, il y a Bateau Baotou dans ma question. Donc, respecter vraiment ordre. Bateau Baotou dans ma question, Isali, Batou, Oyoka, Bako, Tsadja, Bakombo en avance. Pour Nabatou dans ma question. Donc, en premier lieu, artiste Arosé Labisso, explication brièvement par rapport à sujet Yango, il y a Coquette Moïbi. Et du coup, tout quoi avancer dans la série à question-réponse. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'abord de répondre à l'invitation Nanga. Comme je l'avais dit, donc premièrement, je vous remercie. Moi, je me présente Coquette Oboyebi, Naza, artiste et comédienne, mais na ndenge zalara heure moko polyvalence et Coquette Osala, na maele nzamba pesa biso polyvalence et salaki, on s'est dit bon, eza nango grave PTR moko soki olobi osala mo musala mo na place peut-être ya demeure nyangi to au compléter peut-être grâce témo to au compléter peut-être Malika Mania que je vois là to Tendresse Dibinga au compléter Kovo d'or vous voyez donc au compléter peut-être Moura de la presse au lobby bon na tangu ezo répondre na mekako agir selon ndenge ba capacité ezo répondre alors na vandaki il s'est fait que étant artiste et comédienne Nathalie lelo mutunyo sozo bele la Coquette mutunyo sozo bele la tel mutunyo sozo bele la tel par rapport peut-être à célébrité par rapport peut-être ya combo par rapport peut-être ya koyeba na tokoki koyeba na mais après biso elo nini etikala na sima combo oui mais après combo wana elo nini etikala na sima est-ce que nos œuvres parlent? Eza likanisi oyelaki nga na mutu. Alors je me suis dit en tant qu'artiste et comédienne na mwanda mpe ya talent nde na uti koloba ke nzamba koki permettre yo comme polyvalente au sala ata aux ata moi chroniqueuse. Alors je me suis dit Nathalie na analyser nga naza fille na sala théâtre naza artiste actrice comédienne au batonyo so bayebi. Je me suis dit nat meka ko étudier parcours. Lelo na monde na biso ezali soki Coquette azate personne ne verra mes enfants hein. Na bamboka mupaya eza mususu tu verras o babengaka Sassem peut-être o babengaka boye lelo kokoza la acteur to auteur azate mais œuvre na ye ezozongisa famille na ye ezolia ba droit na ye ezozongisa. Pour moi c'était nakoki lobezaki voix oyo ekoki koganga kobelela alerte que eza pe na monde ya théâtre na bato bakufa oyo bazaka ba icône oyo lelo ba œuvre na bango fo ezongisa. Raison pour laquelle nasalaki émission après eux batinyo so batalaka l'émission après eux elobelaka sur bato bakufa batika biso nos célébrités oyo batika biso donc en tout cas émission après eux ekangama te ezali pona mutu nyonso célébrité nyonso c'est pas seulement pona bato ya théâtre quand bien même kezalaki plus pratique ya kokutana na bato oyo ya théâtre que bato ya peut-être domaine mosusu. Alors je me suis dit na banda non pas na nga moko nakoki komba ndako ya voisin te soki nakombi ndako na nga te parce que j'évolue plus dans les théâtres. Alors soki lelo nga pe naza te soki nasali émission après eux oyo et osala 15 jours il y aura quelqu'un oyo oloba nazwa relève wana nasala émission après eux pour plaider pe pona makoko o lelo atiki biso. Je ne souhaite pas ma mort bien sûr. Ouais. Après Nathalie nalobi bona banda Nathalie il y a eu des icônes oyo
oyo soki lelo totangi kombo na bango moto nyonso omona enfance na ye na ba élément émission nanga il y a eu émission moko pona papa Doudou, émission pona papa sans souci, émission pona ya Dadi obo nyonso bakufa batika biso pe à leurs âmes. Alors quand on a fait l'émission après eux, c'était juste pour réveiller mémoire Yabatou. On a eu quelqu'un, on a eu une icône, on a eu tel, Oyo Asala a défendu drapeau, Oyo na ba œuvre naie, a fait sa conseil, Oyo a chose à l'oublier facilement. Dès na salle l'émission après eux. Voilà. Na émission après eux, je me suis dit, na yamba ba famille, ba proche. Basi mibali ya ba obatika biso ba parents proches ya ba obatika biso. Alors il s'est fait que je me suis lancé et pas ba veuve. Je me suis lancé et pas ba veuve. Na yambi ba veuve ya ba papa na biso, mais je dirais vraiment pas que ba papa na biso parce que pas nanga voir batouana nyonso baza vraiment ba koko nanga. Po ba président nanga ba benga ba papa. C'est-à-dire que baza ba koko nanga. Alors na s'est lancé et pas na bango. Comme Pengai na ba œuvre nanga, na salaka, naza engagé avec les orphelins, na salaka, na kenda kota ba orphelin, na kenda kota ba veuve. Alors na banda qui est pas ba veuve, il s'est fait que l'émission après eux est eu ampleur et coquet causoir. Alors pendant que je fais émission après eux na ba veuve, ba numéro nyo sur les cas na ba veuve, nzambe asungaki ba veuve na biso ya émission après eux bazwaki quand même motokokai na kokanisa bango tokosunga bango que je remercie d'ailleurs na kombo ya maman Mélanie Pakou que je remercie vraiment parce que atalaki émission après eux en tout cas ayokaki pasi étant veuve aussi à l'obité il faut na sunga pe bandeko nanga ba veuve peut-être après nos maris ils ont la réalité mususu tone ils ont la maka mususu o ba veuve ba vivaka na famille peut-être ya mibali o batika bango peut-être na société na misala oyo ba veuve ba bandai ko sala bon je ne sais pas trop parce que je suis pas veuve d'ailleurs. Alors maman Mélanie Pakou a kanisaki quand même na ba veuve na PC penza merci parce que à telle émission à l'obité na kanisa ba veuve. Je pense que eloko sangisi biso lelo ezali concernant l'histoire de maman Mélanie. Quand on attend comment maman Mélanie, nous sommes à comprendre de quoi tout ça peut-être pour Naroloba. Mes chers, je ne suis pas là pour me défendre, je ne suis pas là pour me justifier, mais naïe juste pour éclaircir ma cambo et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé. Makambo ndenge nini elekaki avec maman Mélanie. Na sali émission après eux ezoleka et komaki na mois d'octobre je crois nazaki contact ya maman Mélanie. Tellement que nazora ba appel ebele, tellement que nazora ba contact ebele ya bato balobaki bakosunga. Je ne sais pas ce qui n'a aucun loba eza négligence, ce qui vraiment eza négligence bolimbisanga. Deux fois ils ont un numéro mususu na j'enregistre pas parce que ça na mutu mususu obenga yo boya zongi lisute mutu mususu abisi kokete peut-être na minute wana zaki touché na eloko moko abisi que kokete na za besoin na sunga et après abengi lisute. Il y a eu maman Mélanie Pakou qui m'a appelé a yebisinga lobi kokete moi je suis veuve naza veuve j'ai 54 ans naza na bana 9 mobali nanga atikanga en tout cas na landi ba numéro ya ba veuve nyonso et sali que na yoki pasi comment est-ce que comment na bandeko nanga ba veuve ndenge bazo vivre misusu façon kenda ko lukela bango en tout cas naza na mingi opesa bango te je vais faire un geste réponse nanga comme toujours na bien maman so kaniseli bandeko na nzambe akopambola yo parce que le veuve on dit que Nzamba est le Dieu des orphelins et des veuves, le mari des veuves. Yo comme étant veuve, so quand il bande kono e bimaloko la boza binyo sonda ko moko mais yo o quand le sabaninga na mususu. Papa ozanga te obetelo maboko. Alors na si contact na maman Mélanie a benga kinga lisusu te.
continuer makambo nanga, na continuer makambo nanga et comme ça là que na mois de novembre na ye kozwa appel ya Belinda Kandi Bellevue na zui appel à sœur nanga Bellevue me dira lobi makoko eza na maman moko boye azobenga yo il a fallu oke kozwa bakoli déjà ekomaki maman wana lobi que bakoli akotisi 2 cartons ya minene na si Bellevue en tout cas nazoyeba lisusu parce que après ça il y a eu émission musu na sala qui il y a eu d'autres mamans oyo bazalaki soutenu parce que perdaki fille na bango artiste il y a eu batu oyo nga na contacté alors sololi na batu mususu balingaki ko aider bango na sali ba œuvre alors nazoyeba nanga lisusu te na eza pe na batu ebele oyo bazo contacter nga en tout cas je m'en rappelle plus Bellevue ebisinga lobité ekoli eseyaki mama sauf que la dame a dit comme yo ozozwa matin na appel ngala ke ko récupérer bakoli j'ai dit à la dame non au moni eza musala bosalaki na coquette bo travailler na coquette eza entente yo na coquette ngala koki zongo te coquette c'est ma soeur après eux eza émission na ye faut travailler makambo émission na ye alors c'est fait que nga lobi non Kandi non na minanga makambo te nazoyeba te la dame doit me contacter après maman Mélanie bandi ko benganga ndenge na yoki que maman Mélanie a benginga trop il y a eu assez que maman Mélanie a benginga lisusu azwakanga lisusu abisinga coquette biloko si ekomaki et tout wana ezaki vers fin novembre en tout cas pour être vraiment franche na bande kokoka kokoma ici ka biloko ezalaki te na bande kokoka kokoma te j'avais vraiment pas de temps à part que vraiment n'a pas de temps nazali na kilo moko boye na yebite soki elinga koloba nini je me disais et puis tellement que alobai nanga so komi ka kolobi de la part de maman Mélanie non koma ka na lobi de la part de maman Mélanie ndenge nini du coup nazali na moi kilo et tellement que j'étais trop occupée na landi makambo nanga na kenda sali makambo nanga et tout kilo wana ya kozwa ba carton maman Mélanie abengaki lisu Bellevue coquette azoke kozwa ka biloko te et tout et rosala que Bellevue a dit bon maman problème ezate comme on lobi biloko ezali tu confirmes que ça et que ça musika ngai na kende na zwango na yanango Bellevue a disposé voiture na ye a disposé chauffeur na ye qui a vu biloko baye na biloko ti na bureau ya Bellevue TV il y aura Bellevue qui va m'appeler pour me dire que ma coco biloko ekomi Bellevue c'est vrai carton ezala qui est OK d'accord les cas oyo rozwa biloko na leki na ye pa Bellevue na bureau il a fallu nazwa biloko kuti 2 cartons moko bakomi pour le veuve et les orphelins bache entre parenthèses bakomi colis pour le veuve des artistes carton musu bakomi pour tous na moni ba carton c'est ça c'est vrai hein. Et puis nayebi Bellevue ngabi OK d'accord dans ces cas to sala ndeni to benga la dame Bellevue bisinga bino makokonga la za numéro nae on peut l'appeler na bengi allô maman maman Mélanie c'est coquette coquette nazo benga ko tunga en tout cas maman Mélanie nayebi te mais nazomona nanga ba appel te nazomona ba appel mais nayebi te soki au numéro na yo et tout na tikali ko enregistrer ba numéro te et rosala que nayebi si maman ngabi maman na moni carton awa eza 2 moko pour tous moko pour le veuve et les orphelins mais batie entre parenthèses balobi veuve comédien ayibisinga lobi oui entre parenthèses na tie wana nde bakomi veuve comédien ezali juste pour na ba veuve dans les cartons coquette panza carton wana coquette panza carton wana coquette panza carton tango ko panza carton okuta biloko eza en vrac na ba sachet na kangi pour le veuve eza na ba kombo na bango soki moni bakomi papa Mundweri eza pona mwasi ya Mundweri soki moni bakomi pululu eza pona mwasi ya pululu soki moni OK alobi zwango tiango mupandi
oyo etikali en vrac tala eloko eza na kati opona oyo esepelisi yo ozwi le reste kende kopesa baorphelin mosusu oyo etikali na carton en vrac pona oyo esepelisi yo ozwi le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve mosusu. Je me suis dit, maman est tombée bien parce que je suis allée orphelin na veuve nanga. Alors, le 31 décembre, nous avons un rendez-vous dans l'orphelinat où nous avons membre pour que nous puissions ça tombe bien. Chaque colis pesa veuve na veuve colis c'est non combo nae. OK maman, c'est bon. Mais na kati ya carton na yope, Bellevue soka ko sepela ko yo zelo ko aye azui. Na carton mususu wana na tche pour tous les artistes nyonso a osepela aye azui eloko. Le nom n'était pas cité et pas nanga. Alors je me suis dit OK maman problème ezate to sala ndenge au lobby. Il s'est fait que maman Mélanie na zui carton na ke na carton. Tant maman Mélanie to solo ni ne maman carton na bureau nga bon maman na filmé carton quand même. Na filmé carton et tout. Non, 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 il n'y a pas de problème, ma fille, qu'on filme carton. Ok, d'accord, problème est. Maman, tant que nazo kabola, je peux filmer. Na ma photo et tout. Non, problème est là, t'es coquette, na sali musala nanga. C'est bon, le reste est ça là. Ok, merci maman. Merci beaucoup. Et Sili. Na carton. Vous signalant d'ailleurs que après eux, les émissions Oyo, je me suis dit que nanga comme étant moana oyo naza richissime te peut-être oyo naza nango ebele te mais comme étant moana moi mukie nazozwa nakoki kokende kolia na bamama oyo bapapa nanga batika. Alors tant nazo sala l'émission après eux na lukaka kozala na moi quelque chose nakoki ko servir bamama nanga comme passage et puis na musala nanga na sala kuta na ba veuve na ba orphelin na ko servir ba maman nanga veuve. Alors na zui ba carton na bandi ko séparer biloko na zui chaque colis il y a chaque veuve na tché à part comme maman lobaki na zui bilamba na kati ya bilamba en vrac et ça dit que na sepeli na oyo nga na monaki oyo sepeli saki nga parmi bilamba nga na monaki. Une robe rouge, une robe chemise et à rouge. J'ai vu aussi une robe chemise neto bengango orange. Et ça marqué VL. Nabi, non, non, c'est pas du Valentino, mais ça VL. Pas commis very love, je crois, very luck. Un truc du genre. A commis en bongo, alors Nabilo commis balenga encore sepela nango, na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana. Nazui yango après eux eza musala nanga je peux pas mélanger musala nanga na ndaku na vandi na panzi carton na ndaku nanga te parce que na ko panza na ndaku nanga te panzi carton na kasavubu na bengi maman maman na panzi carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso bilamba o etikali maman na bilamba en vrai ko loba nanga na pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko rouge en tout cas biloko na poni ya wana mais que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes les lots vanda babengi 1 kilo mo eza awa 10 kilo mo eza awa ou en tant que bato ndenge toza boy soki ba offrir yo cadeau en tout cas au lingo la kisa mutu wana que cadeau nous na considérer yango c'est ce que je fais. Maman Mélanie tindelinga elamba na rozo elamba na lati je vais me présenter pour maman monaki moi nananga à considérer loko maman a pessier. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc na vu elamba na lati na sali nango tournage et lelo toza ba acteur to yebi makamni ni le kaka lelo na monde na biso ceux qui ont elamba te en tout cas un peu pour apparaître ezara difficile. Ezara vraiment difficile. Yebisanga lelo elamba mo côté lio ya sika au vendre aux talango pendant 5 jours pendant que bazo bingo tournage à chaque jour soko la tangote konanga na moni mama kanisi mwana ye abaki selingai eloko moko ya plus na kati ya bilamba nanga oui na lataki
na lati vraiment en tout cas na lobi maman fois mona ndenge mwana ko saper capacité ya maman mes chers batala rangote maman so aza capable de opesa yo lipa ta lipa ni à 100 francs liango j'avais pas besoin nazana mona maman pesinga elamba ya 5 € yemta na France pour n'y a pesinga ya 1000 € te pour so maman zo inira ya 5 €. Je me suis dit maman pesinga bilamba na suis elamba nanga na lati na bi question na leki na tournage maman ko sepela oloba moi nanga lati elamba maman pesa qui est voilà c'est tout ce que je fais. Après il a fallu que na kabola biloko ya ba veuve na ye kozwa carton appel ya carton ezwa kinga epande onangai ezwa kinga na novembre nazo na ye kozwa carton na mois de décembre c'était vers la fin mois de décembre vers la fin on est tous comédiens bon on n'est pas tous comédiens mais ba comédiens bazawa ou bien toza biso so batu tosala musala na ba festivité soko za patron na yo moko tu te dis na mi pesi repos soko sala pas mutu ba opesa yo repos. Je me suis dit bon nazo un peu de repos je vais répondre na début de l'année dans une activité mon corps remettre pardon na orphelinat et puis ko komona ba veuve mususu na kaboli biloko tangu na fongoli carton na moni biloko mutu na mutu na bengi ba veuve maman nanga allo ba maman eza na maman moko akanisi bino aza ndeko na bino veuve akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko nanga boza na paquet mutu na mutu aza na paquet na ye awa baza ba maman nanga nasala na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra nasala na bango émission après eux il y a d'autres na benga bango mes copines nasala na bango émission après eux mais il y a d'autres na solo la kana bango ils ont entre moi na ba maman na ye alors na bengi bango je me suis dit bon et koza kitoko ponanga carton na komi après Noël nazui carton après Noël et comme déjà banda kalamination après Noël na lobi rozala kitoko ponanga na vana na ba maman nanga qu'on se retrouve encore tout ça la net échange de vœux et puis na remettre bango ba kolina bango maman Mélanie tindaki wana ezalaki lokola ponanga na moni échange de vœux puis fêter avec ba maman nouvelle année et puis voilà dès qu'on a ça là bango to kokutana na kuzu ba biloko mo bon alors na benga ba maman tango idée woni na bengi maman Mélanie na esenga lobi maman na ketala ba orphelin nanga na fête de l'année Nathalie ba veuve nanga alors on a sepeli ba veuve nanga ya après eux ba veuve ya ba artiste na vanda na bango tout ça la échange de vœux je veux en profiter comme ayé na compte ya après eux je vais en profiter pour na Merci. Oui, on avance. Na lobi bon, je vais en profiter pour na sololana bango to seka to monanité tout. Alors na romeko sola ba maman to seki na compte ya rencontre wana, je vais quand même couper sa bango ba cadeau na bango. Et ça la ka échange de vœux. Et comme tous ba chaîne YouTube, comme payer na compte après eux et rosala bien OK na compte après eux partenaire moi mon ami a servi ba maman to fêter ensemble to cotiser yango na chaîne YouTube. Ah ma fille c'est une bonne idée ngabi OK maman au voter au adopter OK c'est bon je vais les faire comme ça. Il s'est fait que le 5 je devais reprendre mes activités mais le 5 janvier mais le veuve était déjà au courant que Coquette vraiment azana colline à Bisso parce que na bengaki ba veuve. Elles étaient au courant que Coquette vraiment azana colline à Bisso. Alors il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que état de santé nanga vraiment ezalaki bien té lelo na kibomoto na biso ndenge tozala na biso atosali moi fièvre mo lobi té comme moi nzoto ya makasi na ki na tournage atosali moi fièvre mo lobi té
na meli na ngelo romo iko kitsanga fièvre na keboye na saliboye. C'est ce que je fais. Alors je me suis dit makasi ezana nuna meka na kei j'ai répondu na activité ya ba orphelin, il y a d'autres veuves et puis voilà na bengi ba veuve mosusu. Il s'est fait que le 5 j'ai repris makamususu nazaki nango tant penza epesa ki ngate et permettait qui vraiment que na remettre ba veuve biloko na bango. Alors na bengi ba veuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman, tozana makambo bela ko sala en tout cas, j'ai compris que ko benga ba veuve lisusu to kuta na ko rassembler bango le 5 et ko permettre nga susu vraiment faute de moyens aussi parce que na komaki déjà na robimisa bimisa moins ebelé par rapport à la santé na nga o ebanda ko déranger nga déjà depuis mois de décembre na début. Alors na lobi maman na koluka moyen moko Koli et atteindre ma veuve. Ça l'assure que Koli est atteindre ma veuve. Mais de là on a bimisa lisusu na banana bango to ça neti moi fait mukie et si ma lisusu te ça va plus permettre. Maman lobi nanga OK d'accord, on contacter ma veuve oui, na contacter bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina n'a pas dit par contacter maman Mado. Tu vois les colis que je devais vous remettre, il fallait na sala moi le remonto kutanato sangana mais moyen ezali sous-souté alors na kosala makasi et ko atteindre bino kaka mikolo yo. Nazo ce qui sa bango kutunga bi bolati te na Noël et colis et na récupérer colis après Noël. Bolati te na bonani ato aussi ça nyonso les 5. Mais du moins vous avez na bilamba olata atika batu to se débrouiller pour to lata ko ke to za bongo po adini après bengi tenga bino boza calme to sangana les 5. Et occasion et celle qui que to kuta na sous-souté vu moi ba empêchement na robenga bango na bi maman nazaki empêché en tout cas maman Mado je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu mais quand même ko zwa koli na ye oyo batindela ki na bengi ba maman et rosala que après ça alobaki na ba veuve j'ai appelé maman Yvette qui est la veuve à papa Mundweri. J'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à papa Lisala Ngomba. Na bengi bango, na bengi maman Mandolina, na bengi en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que bango ezaki moi pas si ya maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou ko bango ezaki vraiment pas si. Mais na bengi bango na saki fort na zui bango na lobby na koya kotika. J'ai appelé maman Yvette na lobby yo za moi musika. Mais permettre que baningo baza pembeni nanga. Bazwa avant yo. Na bakoli wana, il y avait Koli à 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix, orpheline ya maman Ewaso. Parmi bateau na sali na bango émission après eux parce que bakoli eza ba kombo eza bateau émission après eux. Nazui Koli na ke déposé chez la veuve de Yadadi Dikambala qui est maman Gisèle. Na pesi e Koli et voilà. Tokangi photo na maman Gisèle, totindeli maman Mélanie. Maman Gisèle a salé maman Mélanie voice, maman Mélanie merci, nazui kolinanga et tout. Je vais vous montrer la photo, je peux peut-être envoyer de voice. Oh yo, je sais pas si vous recotez ça. Na katia banine na bino. Alobi maman Mélanie nazui kolinanga. Nazui photo na tindi. Ozui kolia et puis na katia carton aux ezaki en vrac, nazui sac à main. Na biloko na kutaki en vrac, nazui sac à main. Il m'a plu et c'est peli sakinga. Na pesi maman Gisèle. Na ina tikelenga bi maman Mélanie pesi biloko yo et tout, nazui sac à main na déposé. Et puis to sali otokoka ko sala. Après na yo luka maman de la paix. Nezi maman de la paix. Koli na yo na erotikolo wapi na landi eti na tournage place Falazala. Na déposé Koli na ye. Maman de la paix a sali voice maman Mélanie merci nazu Colline n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a dit il y a pas de quoi et tout. Maman Mélanie a robenga. To solina maman Mélanie ba solina maman de la paix. Merci moi nanga ozo sala nzamba pambola yo. Comme il a veuve na o batunanga. Eza musana nanga na sala ya après eux. Motema nanga. Je l'ai fait parce que na mona rango eza vocation nanga. Eza appel nanga. Na bengami pour servir. Nazo sango pour rendre service.
nakotikala koleka te nayebisa mutu pardon tindelanga eloko boye mpona servir baveuve non naza mwana soki namoni place mo oyo nakoki kosunga mama mwana opasi ya koli kosunga mama o papa tikaki nakosala yango alors nayebisi mama Mélanie ngabi non maman il y a pas de quoi nazobunda tozobundela kaka me bamama bakozwa bakoli na bango et kosala après maman de la paix en tout cas santé nanga ekomaki kodéranger hormis mosala fale nazongela lisusu nazalaki vraiment la santé bandaki korépondre lisusu penza te les autres peut-être diront koke tomoni yo na batournage lelo ndenge toza boye toloba yango tokoma kotravailler na taux du jour c'est-à-dire moto azotourne presque tout le temps azokotisa mwanda parce que aye awazui mais ntango mpo vandi esika moko ozokotisa te tu ne fais que kobimisa na bahôpitaux na biso ya lelo ntango ozoluka ozala moto ozala en très bon état de santé en tout cas tu dois payer les prix naza maladie donc ntango santé répondre mwanda motinde naosola na bino boye je suis encore malade ndenge ezalaka kobandi korépondre des forces je me suis dit il y a un vent naza na bato oyo batalaka nga naza na bandeko naza mwana oyo aza na bamama aza na famille alors mpona kokitisa mitema to koéclaircir baoyo balandaka nga je dois essayer d'expliquer le fait nde bomoni nga liboso na bino mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. Naza vraiment rétabli promptement T. Mais le coup la force est ça. Kaka ndenge na sala ka force ya kolekata na caméra ko tourner pour avoir ne fût-ce que quelque chose oyo ko permettre nga na somba bakisi na bambongo nazo bimisa na ba scanner o nazo kotaka na ba hôpitaux nazo kendele kazonga en tout cas makasi wala pe yango nazwi lelo pour expliquer. Nathalie nzoto comment déranger na lobby non. Mutu nyonso na utolo bango ne bandeli so bakoteli eloko asika motema. Na bi ba maman langa boye baza leste. Baza bezo ba mona eloko o batindeli bango. Na bandi ko benga maman Mado. Ah mandolina parce que to benga ke mandolina. Mandolina en tout cas naza sous na moyen ya koya kotika bakoli te. Wana eloko wana ezo sama na mois de janvier. Moyen ya kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala. Maladie nga naza nango, je peux pas montrer à tout le monde que nazo bela boye. Nazo sala boye, nazo zongisa boye. Il y aura tel o ya rondimanga, il y aura tel o ya kondimate. Mais on va exposer état de santé nanga pas mutu nyonso te. Maman naza maladie, en tout cas naza bien te, tant ils ont empêché te, ils ont permettre te plutôt, excusez-moi. Est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azwa biloko na ye? Koketi biloko eza wapi? Ngabite biloko eza na Kasavubu na avenue Luozi. Na kozwango facilement ngabi maman. Okozwango facilement. Ata nazate, il suffit. Obenganga koketi na kezwa biloko. Na kosala signe kuna ozwa biloko na yo. Nazo mkoninga mama ta sikoyo. Babenganga kaka moi mon problème ezaka nazo preuve que mutu tel azwi koli na ye. En tout cas na sali effort na bengi ba veuve mususu na ebisi bango likambo wana. Ok d'accord tokoleka. Na Nzambe nanga témoin. Veuve aleka lisouté. Nazo appelle la veuve T. Après il y a eu maman Mélanie. Maman Mélanie a benginga. Mais comment ça se passe comment avec les veuves? En tout cas maman nazeli ba veuve na moni bango ba benginga te. Mais active toi mais kako benga bango bi OK maman nazo benga bango. Na bandeli ko benga ba veuve. Ah kokete ngabi maman eza na Kasavubu. Bokende bo récupérer biloko nga et ko permettre nga lisusu te. Mais dans l'autre temps, ce que sengina qui ne place moko ou deux je peux tourner na semaine na tourner 2 fois et puis je reste à la maison. Nazala bandeko ba komaka nazala bandeko ba programmer nga na tournage après les 5 en tout cas na longola ya tournage ya mutu nyonso. Oyo kutu ba monenga na 2 pièces je crois ba silika makasi to ba monenga na 2 tournages. Makoko longoli ba tournage na biso nyonso mais comment on tourner? Je devais avoir un truc, quelque chose, on a quelque chose qui s'appelle. Au vent d'aller l'autre, tu as des milliards, bimisa.
tu es au tic à la par terre, tu vas te retrouver avec l'autre côté, surtout un problème à santé. Alors, naebisi nabengi bango nabandi pa maman Mandolina, maman tala boya kozwa biloko na bino koke tokoleka olobaki kasavubu tala bokende moment nyonso bokende temps nyonso bokende mais nga nazwa kaka preuve ke bozwi biloko bakobenga nga na permettre bango bopesa bino biloko. D'accord, soki naleki te na otinda mwana. J'ai appelé maman Yvette, la veuve à maman, il y a papa Mundori. Maman Yvette a dit coquette, en tout cas je suis loin. Naebi ke yo, jour nyonso reçoit katon, oyo tike là. Nabengi ba veuve mususu coquette tokoleka. Ba maman batu basi bakoli, je peux pas kolobaki ba maman batu. Basala ki soki ndeni peut-être maman nzoto pe kokyo déranger, soki nga kutu gêne déranger. Ya mususu bazwa yiton lekate. Après j'ai reçu l'appel de Maman Mado, après temps moko, Maman Mado bengi nga isinga coquette, ba bengi nga pa maman moko za na poto, alobi atindelinga biloko pa na yo na ke kozwa nga bi mais Maman Mado. Kaka maman wana oya tinde biloko asikeza te. Kaka maman wana tindaki biloko ngo yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer. Kaka yango nga bi oui maman kaka yango. Ah dans ce cas na ko ya kozwa. OK d'accord, problème te. Na komi ko zo ba pela ba veuve mususu. Coquette fallait te ya kozwa biloko koke nga bite kaka biloko kaka wane mais boko ya kozwa mkoni on va passer toko ya kozwa maman Mélanie yo benganga coquette ça se passe comment avec les veuves nga bi non maman ba bengi nga balobi que otindi biloko mususu mais nga nazaka na bakoli na bango wana maman Mélanie singa excusez te nga na yebisi bango parce que nga na émission na nga so to sala émission to silisi il faut inviter pesa numéro na ye. Naebisi bango maman Mélanie a prélevé les numéros benga à chaque veuve naebisi bango que baya kozwa biloko oyo wala kanga bine bazo benga na biloko akala biloko asika habite kaka wana remettre bango OK mais lukata veuve moko comme yo moyezo permettre te lukata veuve moko ayazwe la baninga akabola ngabisa tombe bien et rendre nga service à bien na ko benga maman Mado Mandolina. Allô maman, tala venez récupérer mais oh maman Mélanie oui aïsenga na ya kozwa ngabi OK ya kozwa ngo okabolela baninga et ça problème te comme vous avez na réunion na bino OK d'accord s'il y a pas moyen na otinda mwana oyo ozwa na vandi na zeliba ya otiba tinda mwana na monité en tout cas place nyoso na tinda bango place on a tinda bango pour récupérer biloko na moni appel monte ba benginga ke mère neza boye batu ba ko récupérer biloko et tout na monité. Après, il y aura maman Mélanie qui va m'appeler pour la revoir que non, coquette n'a pas veuve. Aux moi na ebioté moi na ngali bosso boko za H moko. J'ai 9 enfants, na pesi biloko ba maman veva bato. Pesa bango biloko na bango. Na lobi maman. Na soli na maman Mado kaka ndengo lobaki alobi akoya kozwa kwa kabelela baninga nyonso. Je vais être un peu brève encore. Na kabole akabolela baninga nyonso. Mais maman Mado na yete. Oh te maman Malonga bi maman Mado aye te koki tsoki maman Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso na tinda keza carton munene pesa ye biloko nyonso. Pardon yaya. Na ebisi yenga lobi maman Mélanie. Biloko wana eza na carton te. Parce que olobaki nanga pasola carton kabola zwa biloko ba veuve tia pa muna mutako ya ko récupérer. Et puis, le reste, pesa ba orphelin mususu na ba veuve mususu, c'est ce que je fais. Place pe na kaboli biloko na pandi carton ezanda kwa batu. Na kokoti ka carton on a mais le reste des affaires à part ba robonga na sepela inango le reste des affaires na pesi déjà na orphelinat. Ezole kana chaîne nanga Coquette TV. Le 31 décembre na pesa ki déjà. Ezana biloko mususu ngana sambelaka na kenda église. Alors l'église nanga peso na mona ba oyo baza en manque en tout cas. Na copé c'est ça li pas molina te ça li pas molina mutatindi Jérémie maman biloko nya suna carton te biloko wana etikali biloko ya ba veuve oyo faut ba ya kozwa ah d'accord aso benga bon ba ya kozwa le lendemain na vu appel à moi si papa chef Coquette maman Mélanie mukolo mususu na vu appel à maman ya moi si ya papa Doudou na ici ba moi maman biloko na bino eza jour nyonso boluko yo ozwa biloko en tout cas bozwa nga nde ezopermettre nga susu te na ya kotika ndenge kaka tosololaki eye kosala ke
Maman Mado mokomso abenginga coquette maman Mélanie obina kozwa carton ya biloko epana on esi non maman Mado carton eza lisusu te biloko wana eza na ba paquet eza sac moko na koti biloko na bino so ba veuve na kati il faut bozo non coquette eza carton ngabi maman Mado ngai mutu na travailler na maman Mélanie tikanga na expliquer yo maman Mado abina manquer respect na lobi ngai na travailler na maman Mélanie biloko wana sous na carton te maman Mélanie obaki na ngana panza non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati j'étais surpris toza na kati alobi ke eza carton ya munene ngabi non maman na travailler na maman Mélanie eza carton te eza na nini biloko na bino ba veuve eza maman Mado bina manquer respect eleki o eleki et yokosaki maman Mélanie ko ba veuve bakomo benga maman bo sélectionner mutu moko à la fin koko bikote lende mutu ya ko bima alobi na nga koketi ba sélectionner nga pona kozwa biloko epa na yo ngabi akoko nazoyeba te finalement nani ofo azwa biloko pa na nga ba veuve nyonso bazobenga nga maman Mélanie aye kobenga nga na téléphone ayebisi nga lobi koketi naza maman naza veuve naza na bana 9 pesa ba veuve biloko na bango ngabi même maman nazoyeba te même message yango ezozonga partout napesa nani biloko juste mais veuve ako apparaître mutu liboso azwa kabolela baninga ok d'accord problème te koko aye kobenga nga lisu coquette nde to aboy toza na groupe WhatsApp na maman Mélanie asala groupe WhatsApp ndenge za na groupe WhatsApp maman Mélanie vraiment koko aza consciente et témoin maman Mélanie alobi ba veuve nyonso faut ba se soulever contre yo balela ba déclarer biloko na bango oyo meli na bina koko koko tu es sûr abi oui ba veuve kutu ba ko contacter nga babi koko lokwa yo loba mingi yo chaka moto keko chaka koketi moto apesa biso biloko na biso ngabi te koke tosola bien tosali ne ba émission asololi nanga bien nabenga yo naloba na yo yango nabengi yo nabina koko en tout cas bolimbisanga na yoka mwakanda namina koko bokomo bimisango ndire na yibi biloko abata biloko eza kuna tala yo koketi solula ngo nasenga bi non biloko ezali koko yaka lobi o récupérer biloko koketi na oya lobi passer une adresse, nazui adresse, na tineli koko. Nazui adresse, na renouveler adresse pour tout pas ya maman Mandolina. Pendant que na pesa déjà maman Mélanie adresse sous. Maman Mélanie est robenganga. Et bisi maman Mélanie, maman. Oza maman ngala za mwana. Est-ce que otindi ba veuve bazwa biloko? Bazui biloko na bango. Ba bisi que ezate. Ba yaki pa na kozwa biloko ba lobino que ezate. Est-ce que makambolo ba inanga na sala na salité? Pourquoi vous permettre ba maman na ba se soulever contre nga? Est-ce que nga na lobaki na ozo biloko ba veuve o latanga bi non maman? Est-ce que ba ko zo biloko na bango ezate? O yo lobe na sala yango na sali na pandi carton et tout na audio et enregistrement na pandi carton il fallait na enregistrer parce que na comment qu'on se sentir déjà et comme makamususu na ebisi nga lobi maman na saki ndengo loba excusez-moi moi na parti wana nde j'ai pas compris. OK Nabina sina pesa ki adresse et pas ya maman Mandolina aleka baya kozwa biloko. Koko aye kobenga nga na tongo. Koko ti pesa adresse nga mais koko na sina komeli adresse. OK récupérer biloko. Naza mutu oyo lelo naza touché. Je suis taxée de voleuse. Je suis taxée de Angwalima. Je suis taxée na moment oyoti lelo. D'accord. Je suis taxée de nyonso o na kokioza la taxée. Pendant que eloko wana je travaille avec Batou et Belé o moko tatikali ko bima lela ke kokata zoki eloko ya mutu boye ezanga Batou susu na à travers émission nanga ba futeli ba maman musu bandaku ba sololi na ba maman ba beti maboko ba sengi ba merci lelo na yeko ibelamba naza maman na simalanga naza na bana o baza ba orphelin o baza moins de 30 t baza plus na simalanga naza na groupe bana nanga babenga nga maman na ndaku nanga j'ai des responsabilités naza mwana o naza na ba maman
oyo bakoki kozala touche lokola mama oyo azotala nga akoki olala lamuki na ntongo bapiblie mo ane moyibi naza na belle famille oyo bakoki otala lobi to lobi okuna on a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants nalembi kobota te na kobota YouTube oyo eza na biso éternité à moins que mondela changer jeu il y aura mes enfants et mes petits enfants au barotala ba un jour on a taxé notre mémé de voleuse on a mutunyo ça pèse un conseil na les conférences de presse à limbisanga parce que je devais éclaircir pona mutu nyonso atalaka nga oyo azwa exemple epa na nga oyo akonsidere nga oyo akonsideraka nga oyo motema ne etutisamaki na makambo oyo alimbisa tozaka bato alimbisa peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu mpona retard oyo nga kokete na kokaki kobimisa kopesa bamama biloko bolimbisa me nakoki te na éducation na nga yanga te nasimbaka te pour mes enfants oyo bafingami bana moyibi pardonnez-moi à tous mes collègues on a nsima na nga babengi bino moyibi babibi nyonso boza bamiyibi bolimbisa bana na nga groupe bamama na nga po bafingi vous n'avez jamais accepté ce que nasa théâtre libota na nga nasa mutu makasi nasali mais à cause de moi bafingi bino famille ya miyibi vous l'avez accepté mais merci parce que boyebi qui je suis pour l'église nanga on a traité mon pasteur encadré ya moyibi pour ma belle famille heureusement je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu. Merci à ma famille qui m'a éduqué. Merci Nabino. Et merci beaucoup, non, maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment, hein. C'est le moment entendu. C'est maintenant parce que artiste Azo chuté et puis Thomas Nassera ma question. Alors Bobby Missa Bakoli, voilà. Et puis tu vas attends, pas plus ça là. Bobby Missa rapidement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Ndeko Osungabiso, Ndeko Sungabiso Mata Kolimoko Tokana. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Dorosala Boye, Arotombo la Kolimoko à Tangi Kombo, comme ça on saura. Nanyazu Koli, Nanyazu Kolité. D'accord? Alors, Tobandi, il y a Liboso. Il y avait 9 veuves. D'accord? Il y avait 8 en fait, na Orpheline Moko. Ok. 9 veuves, 8 veuves, si 8 veuves n'a pas ça qui à maman Gisèle Dikambala. Alors, Orpheline Moko, en tout cas, je cite bien. Ouais. Orpheline, il y a émission après eux. À part ma orphelin Oyo, et Zalaki Bilamba avant de faire qui kotika na tikaki. Ouais. Alors, Jérémy Bilamba, il y a maman Gisèle Dikambala. Na de la paix, il y avait 9 petits colis en fait, et tu as le col à 7. D'accord. Merci Tobandi Aliboso. Alors, Toyokana. Alors là, Papa Chafou Baloussa. Ok, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Ndeko Sungabiso. Toyokana. Calmement, s'il vous plaît. Merci le collègue.
Il y a Papa Chef. Il y a Liboso, il y a Papa Chef. Alors, on sait la commentaire après. Autant la combo, tu posé, on a mis ça et tu ça la commentaire après. Alors, deuxièmement, Papa Lissala, ok? On avance? On a? Papa sans souci. Papa sans souci, s'il vous plaît. Il y a Maman Mado. S'il vous plaît. Tu dois avancer. Papa Lokouli. Il y a Papa Lokouli. Alors, on a Tanga Kombo, s'il vous plaît. Papa Doulou Afoura. Papa Mondoueri. Merci. J'ai ça. Merci. Alors, s'il vous plaît, merci. Merci Kovo. Merci Kovo Deluxe. Merci. Alors, la lingue sikoyo. Ouais, non. Alors, la lingue sikoyo n'a pas Sabino Maloba. Alors, artiste, c'est la conclusion, tout simplement. Parce que pour moi, on est la preuve. Il y a une image. Pardon. Bosa professionnel, il y a Moussala Nabino, voilà, je respecte beaucoup. Tout se comprendre, pardon. Alors, artiste, Osa la Maloba, Osa la conclusion, comme ça, tous la question-réponse par rapport à liste. Il y a ma jeunesse, on a moi, rapidement, merci. Voilà. Brièvement. Voilà. Mais finalement, ma caméraman nous parle la journaliste. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Biloko ya baveuve yango oyo moi je leur dois. Mais ba maman bolimbisanga peut-être vous avez pressé olata bilamba na bino na umisi pendant que vous pouviez aussi ata kotina bandeko nanga baya kozwa ponga pe na komaki moi santé pendant en tout cas je sais pas bandeko nanga baza bayebi naza vraiment je peux pas le dire ici eza santé nanga donc biloko yango yo bolimbisa moi tant wani pesaki na mutu nyonso oyo afinginga oyokaki na yo. Il y avait aussi des preuves, je ne peux pas te condamner mutu oyo otokokai kotaxe nga de moyibi parce que oyebaki na ote yo mutu abatu. En tout cas mutu nyonso pe na betisi libaku